Mote na bino balandi ya océan du Congo pe ba fidèle abonné na biso ba o ba mesana kolanda chaîne na bango chaîne la libération de tout ebisaka bino chaîne o ba kitaka sur le terrain pour na kozola bino ba information o nyo sozo leka na mboka na biso Congo pasi pe mawa tant toza komona ba makambo o ezali koleka na Congo boye tant to ebisaka bino bo s'abonner no océan du Congo pour ba kozola ba information solo pe ba kozola ba information o biso to kosaka te to kitaka sur le terrain pour na kozola bino tala makambo ezali koleka na Congo lelo to moni ba M23 na ba FARDC ba fandi ebonga moko ba fandi esika moko pona ko solo la ba ndeko na nga boye bisanga yo ndeko mesana ko finga biso na commentaire yebisanga est-ce que ba yi Congo mani ba ko fandi esika moko na ba M23 ba solo la tant to ko lo komi ko finga biso tala ya konda tala ye boye ndeko na loba ki pona Congo boko loba na biso o no so boko loba metoko lemba pe ko loba te pona mboka na biso pasi pe mingi na makamne sozo leka na Congo tala lelo tomoni mutu lokola Jekoko a telemi to utu koyoka balobi ba chancer ba bourgmestre ya ba tous les communes tous les 24 communes mais commune na tonga bourgmestre ya Kalamu Kadima et boti problème oya Chetemba ki okita na commune ya Kalamu na tuni Kadima eloko nini oye asala na commune ya Kalamu tant to le kaka na kala na kauka wana na o to benga arema ya Kalamu tala salite ezali okoma na victoire tala salite muyibi kuluna eloko nini Kadima sala tant balongoli lelo to moni Jekoko aye ko telema polo bake bolongoli ba bourgmestre mususu ba sala musala malamu est-ce que Kadima sala musala malamu na commune ya Kalamu na tant o ya sala et puis na mopandisango ata kutu ango bapandisango to mi pesa ka respect et salinga pasi ozo poser Jekoko question Jekoko asisi koloba te saboter micro na atiki micro na bani ko kende tala ba conduite ozo na Congo peuple congolais to telema peuple congolais to longa na sima ba politicien eza ko ina na commune ya Kalamba ndeko oyo Chetembe bokita bourgmestre o ba tia remplacer Kadima akecha banderole bakati banderole ne balobi akokota te fo bazong saka Kadima tala lolenge Congo ezokindi koto to moni ba M23 sur la na ba FARDC mabe koto to moni ba longoli bourgmestre boko longwa biro na ye lobi ko longwa te bourgmestre ba te sika ba lobi akokota te oya kalaka afa sala ba yimboka to telema to bundela mboka ba peuple congolais to bundela mboka ba konzi ya mboka ba politicien congolais ba lingi biso te ba politicien congolais ba lobaka makambu eza intérêt na bango pour l'intérêt ya biso peuple bango ba lobaka te et lobi nango mopandisango na tala ki émission na elobi alobi jamais politicien bimisa peuple pour na makambo tali otambule beta ki et to uti komona bat bakufi ambule beta bumi bat politicien ni na esi ba jeune que to marcher pour na mbula nenga beta ki et boma ki ba to marcher pour bazo la biso solution na pona banzela politicien ni na bimisi idée na kasi na makambo eza intérêt na bango bakobimisa biso loi batia na seni eza loi bien te loi ba voter na seni eza loi mais pona makambo pesa intérêt na biso ba peuple bango babimisa biso te peuple congolais tozwa conscience totika ba politicien basala makambo na bango kasi na yaka obandela ka liloba on a yebisi bino na lobi 2023 tokotia mokonzi na Congo na maponami te ono so tosala to ke osala role na biso mais tokotia mokonzi na Congo te na élection et puis na yebisi bino o a Chetembe au candidat ya lelo Félix a senga démission ata tokoti 2023 o a Chetembe a beti nanga 2023 Félix a senga démission pourtant tozomona ba makamba bo trop c'est trop na Congo tu comme la vidéo oyo circulé Rwanda ala titenia FARDC azote ya batu siko yo mtozo ya yo politicien ozoya bo peuple congolais bokende ko sarole to sarole po to voter yo po yo tina bana na poto po yo soma mituka to po yo kipe biso makamba bongo bo lo bate po ani tala tango ba politicien bazaka na poste na biso peuple malé moko mi ko poussa na pembeni
Le but est que Moussous Azaki n'a ngambo à gauche. Le but est que Moussous Azaki n'a ngambo à droite. Pour que tant on dépose un abisso et komara. Alors peuple congolais, Zala Maele. Zala Maele. Qu'on pèse à l'issue souvent on a voté voté. Et puis 2023, tu as voté, tu as retiré mon contrôle au biso to lingi. Poto vote kabino boya kato voter bino yo on voit ici famille on voit ici libota yo moko on voit mi peuple congolais azolela. Est-ce que peuple tant batu mususu bazola babi peuple congolais ça peuple ako lela boité peuple congolais ça peuple ako souffrir boité tel peuple nenga zo souffrir to lali to la muki transport za ki 5 comme 3000 francs ta batu ne bakufi na mbula kino lelo bazo kundola kaka batu kino lelo bazo mona kaka bibembo ekufi. Nous connaissons que c'est la peine de bêti peuple pas c'est peuple pour le mbula ndeza mapamboli kasi biso na Congo mbula ndeko mo memela biso liwa pona nini faut ça ba konzi faut ça ba gentini ba je koko to yebia makasi na robongisa ba pine na robongisa biloko sa mutuka je koko lelo aye na politique c'est ce que bike bokolongo la kadi matin kadi masala kamsa et puis atika ko sundola micro. Et mon pandissango a posé une question. Ma pandissango, bisoumo peut me faire sa rapport. Bien sûr, on a mon pandissango, mais dans formation, on a vu, et comme il y a un peu de yeba, moi, loi, moi, makamunda, munda. Faut me faire sa poids. Bon, on va quitter sa bisoté. Na sepela kanelo ko moko boye papa muzito aloba kino lelo na bosa na ngote alobi biso ba politicien linga ka boye pembe na biso to sala bino affaire ici yo kei ngape na kei so na oki su posa na yo na bengi yo mais ça na teke to koma na yo kole se to ta mona so to komi bongo nde biso ba politicien to sakana kana bino peuple congolais na ba kino royo na kolobe belete na kana veille conscience na bino ba peuple tout élément to bundela mboka ndeko Félix papa Félix ceux qui vraiment ont un souci à mboka tango ya koloba loba vérité kangola ka vérité bikisaka na temps o biso ba imboka to koyoka mawa to kozana na sima na to ko soutenir yo senga démission. Tu vas dire que belle ton entourage na yo on nyonso za na bango baza ba traître ba Moïse Katumbi oyo belle laki Moïse Katumbi aza mutu monene tala lelo Moïse Katumbi oya futi yo Vital Kamerhe oyo baki Vital Kamerhe aza na musala makasa kosala tala lelo oyo Vital Kamerhe afuti yo eza ndenge moko pe na ba batch Nikolozo ya ba refuta opeka oyo ba Moïse Katumbi ba futi yo na ba papa mboso ba refuta opeka ka bongo linga bato balobela ko vérité o ndeko moka loba binga so na komi mokonzi na kozwa ta mususu conseiller muto abanga kanga te pa lobela kanga vérité mais soki na zui muto abanga kanga akokonduire nga na barrière alors yo za na bato ba konduire yo na barrière mais yo zo yeba te bato bazo yebiso vérité nde ko bakomi banguna na yo peuple congolais to telema to bundela mboka to sali ba marche belé to bimé belé to bundé belé to kufi pe belé kasi tant oyo to luka solution pour na mboka to pesa likani si pour na mboka tala bande ko na biso to bungisa pour na mbula oh le coûtage argentinien là à la muki alors 100 personnes ba kufa ça dit que bato ba kufi na bango kaka sans ko kilo lelo bato ba omona ka bango kaka ti lelo na ngale makuta ba bi ti lelo ba omona ka bato bazo bimaka bato ba kufa ki ti lelo na ngale me bato ba omona la kaka siko sans argentinien pesa ki biso na ebité sans o ya wapi tant la semble que ba politicien comme et surtout régime o ba lingi na bango bisoté et ça régime o ba ko sacrifier ba peuple congolais et ça régime o ba yepo ba bomba biso mais souka na bino bo souka mabena uté ko sala émission la ki bino président comme bisubidi bino pe pour comme bisubidi kala mingité pona mabe bo sala biso ba peuple congolais bo ko suba pe na bilamba lo ko président nga subaki kala mingité oh nzamba ofuta bino ka Rwanda futi président au telemi pena devant batu bo comme bisubidi so suba na bilamba po boza mitema mabe olinganga ba peuple congolais te et pela bambongo o bozui
Pourquoi quand le peuple congolais se retrouver des peuples ont souffert. Qu'on lit un peuple comme on calcule. Et le bilan de comment est-ce que vous avez sinon tu bien comment tu pèses ça tu bien journalier la qui signe. Abi journalier la qui c'est le monde de Congo mais que c'est ça muke. Journalier la qui c'est la qui c'est que mutu obimi na journée aux yeux au lieu. Donc il y a monde bien biso ba journalier ngabi ah tala congolais ma quantité place comme okini. Ba peuple ba komba relier na calcul. Le soit lié, le va éviter ce qu'on relie, soit lié na tongo, le bi na bouteille éviter ce qu'on relie. Ce pas rater relier na tongo ya relie quand na bouteille là. Kasi mboko bazolo betonda bomengo. Kasi mboko bazolo ba etonda wolo ba bi mboko bazolo esa ba mboko eza pembe nango, mboko zolo esa monde, mais tala biso mo peuple congolais toujours souffrir. Ba lobi mapona na 2023 ali Toyoki. Mapona meseli kasi ngana yebisi bino bokanga date lelo Félix Tshisekedi azo démissionner akoloba ngo pena na TV ekokamwisa batu nyonso oya tie tembe na betu sous deuxième format Félix Tshisekedi azo senga démission peuple to telema to bundela mboka arolme yoko kendo kozwa identité pona mboka na eza mabete kendo kozwa identité to yebande nani alingi biso nani alingi biso te pona bato bakufaki oyokaki politicien moko alobaki te kasi pona makambo etali makambo rolma omoni bango na bauti obeta mbela bobima bokende kosangole po ani pona bintérêt na babi ke tant que tozokende kosangole tozokende voter bon kasi na bisi bango luvunu tour to voter bino bi voter te bosuki to voter na biso bino lisusu te yo mto tokanisa kinga ba ko voter nga ah okotuna ngulu okotuna ngulu bosa abonné no Sénégal du Congo yepo ndeko mesana ko finga biso finga na ma finga na o epesa ka biso force na yeba to za tata oza mama oza jeune oza tonani poso oza muto raisonna oza na mutu oko finga pona mboka te yebisa ngata likanisi nini oyo so pesi na mboka ngana age na ngana opesa makati pona mboka yo yebisa ngasko likanisi nini so pesi pona Congo tango zo mona Congo zo kena mabebu ezo fandi ozo bukuta mwa mkwa soso wifi ofelende mama océan lobaka obani koloba n'importe quoi zo finga biso to nzimi to konda po Congo eza na passe yango tozo konda soki Congo ezimo mengo ezimo solo oyo eza banzoto na biso te kasi oza mo wumbo sukolaka bibembe na poto menga na zoya pona loba pona mboka na ngai bo s'abonner no Sénégal du Congo bo benga bato ba s'abonner na mteba ya ko s'abonner bo tala be émission bo zo tala be émission te bandeko na ngai bo tala be émission bo ta o eza ta ko kota na ba distraction buzo bate exactement à quoi on a makambo na makambo concert héritier te concert héritier et beta ma soki robeta ma et le bino maman aussi ceux qui a solo batu bakufa ki est-ce que balinga benga concert héritier beta ma ceux qui a solo batu bakufa ki na concert afali nde ba concert ki makambo ki aboma ki batu est-ce que balinga balinga concert héritier beta ma balinga balinga te tema ba permettre que concert héritier beta ma c'est que le couteau balinga ki balia mission afali pour pa mbongo na ba kosa ki abomi batu aboma ki batu te eza le couteau le vunu baza ba le couteau parce que banzima ki balinga balinga concert beta ma te peuple congolais n'aura pas sa bonne ba ko sabso abi le 25 ba ko tia ba tante ba ko ya ba ko lamba oyo ko ti concert au lieu le ko na ndako na biso to lia kate peuple boke biloko wana te biloko ba ko pesa biso na biloko malamu te ceux qui ba na poster ko pesa biso biloko ba so na chaque commune ba tia ba tante ba tia ba biloko mais peuple congolais na ça poster fêter bien ya ko so biloko ça te ka photo so biloko photo qui na concert héritier non to kende tinga boko mona na bilonga ku te bo s'abonner no Sénégal du Congo bo tala be émission yo pe mto mesana ko finga ma finga na zo bakception sous force ma beso ki biso to lo ba buzo ba metolo ba makambo zo sala manambuko bo s'abonner no Sénégal du Congo bo partager l'émission ngala bino to kutani mikoleza likoleza ki bongo ya bino kabuya l'homme poussa ba ki sa musako le na sa kolite mais la bisika ba politicien congolais o ba sa mabe bata l'émission na wuta ko sala la ki saki bango président de la République ba yemba hymne national a komi bisubidi mais peut-être on sait biso mabe o subida to yemba début congolais na pays peuple zo suba to suki a bye.